baza kobeta tolo ke tozali ba descendant Moïse, tozali ba descendant Abraham. Comme on a vu Abraham, papa a vu Abraham. Mais le véritable Abraham, c'est qui Jésus-Christ. Bango ba yeba qui était. Vérité, quoi la vérité est libéraka. Ya mo ni même Jésus c'est kolobana. Ma discours na ye, na prédication na ye, en vérité, je vous le dis. Ozokanga madame. Okoki komona pasteur Vincent. Nanzela asimbani na mwana mwasi moko boyi. Basimbani na loboko basa kokende. Omoni réalité, moyebi vérité te. En réalité, omoni pasteur Vincent asimbani na mwana mwasi moko boye bazo tambola nayi. Alors, na réalité yomoni, on panza samoke ah pasteur Vincent sa mubulu wa. Yem tabala. Azala mwasi na ye makbe. Mais azo simba na solo mwasi na nzela. Parce que mon une réalité. Et c'est que Jésus Tindakayo, et c'est que Jésus Dagideyo, et c'est que Jésus à la vérité nayo. Ne comment on a besoin de combo naye parce que année eux année ma polémique était. Assez qu'on critiquer ma salle nzambe, critiquer ma salle nzambe, qu'on critiquer qu'on finga. Mais il y a beaucoup yaka na Congo, à tel Congo Brazzaville, à ça la bêtise grave. Na bato ko to ba critiquer ba sala ngote. Akena ko bala même pagano. Moi na ça la tatouage na nzoto, elle est une païenne. On mona ba mbala boko kolobana ye na ba belge na ye. Et c'est là. Pourquoi? Parce que batou ba une culture té. Bon, parce que la carte vérité té. Je vais vous dire différence entre vérité et réalité. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese mwami likola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ngeko landaka yango, ngeko talaka yango, oh na Vincent Makela. C'est sûr dans le Seigneur, bon année. Vraiment que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous voici en 2021, l'année de défis que Dieu nous a donné, l'année de grandes réalisations, l'année de beaucoup de bonnes choses. Que le Seigneur vous soit favorable parce que cette année, c'est l'année du Seigneur. Le Seigneur va régner. Ce n'est pas le coronavirus, ce n'est pas l'ordre mondial, mais c'est le Seigneur qui va régner parce que ce monde appartient à l'Éternel. C'est lui qui est le créateur du monde que nous sommes. C'est lui qui est le propriétaire des hommes sur la terre. Et nous voici devant vous par la grâce du Seigneur à 2021. Je dis bien que l'année des défis, l'année des grandes réalisations, l'année de beaucoup de bénédictions. C'est pour cela que je viens auprès de vous par la grâce du Seigneur. Vraiment, c'est ma première émission. Je crois qu'aujourd'hui, je vais dédicacer beaucoup de gens avant que je puisse vous donner les thèmes que nous allons partager aujourd'hui. Vraiment, que le Seigneur vous soit favorable parce que l'année 2020, c'est une année moko. Il y a beaucoup de stress, année, il y a ma belé, année à coronavirus, année à maladie, année de mort, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont décédés, c'est l'année écoulée. Mais cette année, c'est l'année de vie. Je crois que le Seigneur va nous accompagner jusqu'à la fin de l'année 2021 et nous allons réaliser beaucoup de choses avec notre bon Dieu, avec le Seigneur Jésus qui nous aime. Il est là pour nous, il intercède pour ses enfants, il était crucifié sur la croix pour nous sauver. C'est lui notre sauveur, c'est lui notre restaurateur, il est tout pour nous. Voilà, nous sommes là par la grâce de Dieu et nous sommes ensemble, il n'y a pas de souci. Le pasteur Vincent est là avec le Seigneur pour vous édifier. Vraiment, émission sur la bilingue, et vous avez en français, et vous avez en lingala, il y a un bande de balingami, tel nabiso ya mokolalelo, et ça bongo, la vérité libère.
la vérité libère. Nakosenga na yo au partager ngona bande ko mususu et kozala malamu. Mais avant nalo banati na thème ya la vérité libère, je vais vous expliquer quelque chose. Oh le bato mingi baye bakate. Bien aimé, chaîne abiso ya Ciel Ouvert TV et sa chaîne moko chrétienne. Ezali 200% chrétienne. Bato bakamaka oh tamso lobela makama mboka te, lobela makamso nini te. Non, bien aimé. Makambo mboka to kolobela yango makambu musu peto kolobela yango, mais nous sommes là pour vous informer. On peut savoir kaka information ya lola, information ya likolo. Makambo mboka eza mabete po ngape na za congolais, to za ba congolais bisonyo surtout, mais je crois que l'information du ciel est allée mieux que information ya mboka, parce que batu musu nzambe atina bo bazala ba politiciens, batu musu nzambe asala bo ba lobela mboka, batu nzambe asala bango bazala ba tailleur, azala menuisier, azala soki nani, ngai nzambe atininga na zala pasteur, atininga na zala molobeli ya liloba na ye ko edifier ba nzambe côté batomi na lola peut quoi appauvrir l'affaire. Ça c'est ma mission. Alors Ciel Vert TV bon portant portant liberté parce que ezali chaîne beaucoup chrétienne. Biso to sala ngo pona ko pesa information ya loba nzambe et pas ya bana nzambe. To aka pona ko finga te, to yaka pona ko tonga te, to aka pona ko critiquer te, to aka pona ko n'importe quoi te, mais to yaka pona ko lobela nkolo Yesu Masia. Biso awa to teka ka Jésus Christ. Ndenge moi nangai Sephora makela Jacques que je salue en passant à Lobaka. To aka awa pona ko pesa bino Yesu ko ça la promotion Jésus Christ ko la sabato qui est Jésus. Jésus fait quoi? Et Yesu asalani pour na biso. Voilà notre but. Tout ça avant de prendre kolobela. Oh Fati Beton, oh Boye, oh Fayoulou, oh T. Ça ce n'est pas notre mission. Notre mission pardon. Nzambe Yesu loba kinangai na kene mokili mobimba na sala bato ba politicien te na sala bato ba polémique te na sala bato ba fana kuiti te ndenge de komoko lobaka ba fanatique non mais na sala bato ba sala ba disciple ya kolo Yesu Masia ya wana pona komanda émission na biso contre la profondeur. Je salue en passant Makibé mon épouse Makibé Nzambe aleka na kopambola cette grande journaliste, cette grande dame, Nzambe azanaye. So ma propre boye, naza boye, c'est grâce à elle même dans sala que vraiment nazala momuke propre boye nazali. Et je salue aussi en passant ndeko azabo na caméra Josué Luanda. Azabo seconde et pas ya moi nanga ipelive makela yepe azoko ma cameraman kala mingite Nzamba pambola yo et na pamboli notre grand réalisateur Makela Cédric Makela l'homme valable moi en tout cas ya Nzambe petit frère Jésus Christ cerveau électronique Nzambe apambola ye et sans oublier na pamboli famille ngai mobima Makela Nzamba pambola bango et na pamboli bana ngo bazana poto musu bazana Afrique na banaka toujours na évangéliste et dit Nzambe aleka na pambola ye mon fils chéri et le monde ma fille chérie sœur Nancy Nzambe aleka na pambola ye aza mwasi na ye na pamboli papa Anissé lui aussi c'est mon fils chéri et le monde mon mwasi de maman Mati na pamboli sœur ma bien-aimée sœur Iguette Nzamba pambola ye et sans oublier ma bien-aimée sœur Brunel Nzamba pambola ye na pamboli Sunda Tendresse azabongo na Belgique Nzamba pambola ye et na pamboli na pesi ba bonana et pas ya Antoine Diabonda na Allemagne Nzamba pambola ye bandeko na tanga ki boso frère Eddie Sœur Nancy frère Mati frère papa Nissé bazabongo na France et na pamboli bazebele na pamboli na Mariam na mbala ye papa John bazabongo na Belgique sans oublier papa frère Basaoula azabongo na France bona na bango nyonso tout na pamboli maman Véro na Allemagne na pamboli mwana na ngai Mimito Maduda Nzambe aleka na pamboli na mbali na ye et sans oublier frère Sele na mwasine maman Jackie na France ban nanga motema na pamboli bango et na pamboli pe Sœur Sylvie les États-Unis d'Amérique na frère Sœur Moyuma Nzamba pambola bango na bana bango et puis na mbali na ye PDG Soukami mon enfant Nzamba pambole ba bonana na bino na pamboli mona na ngai docteur
Jobo Bolibanda, il passe aux États-Unis d'Amérique. Nzamba pambol. Nazana bane belé na poto. Donc somme na tanga tanga bino awa. Et vous savez bongo mobulu. Na pamboli bongo. Ma très chère bien-aimée sœur Anine Kinen. Yepe, c'est quoi ça en France, mais qu'on appelle ça même aux États-Unis. Nzambe ale kanoko pambola ye. Ceux qui n'atteignent communauté na Bosani, Limbisanga, boza tellement ébélé. Sœur Margot na France. Nzamba pambola yo. Aïe 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 aïe. Nani susu boza bobe belé ba bon na bino no surtout sur la communauté vraiment si motema limbisanga ezate na linga kayote ezate que n'importe quoi na motema te bino no so boza na motema nzamba pa bino so boza na poto même ba sœur Balbi nzamba pa bona bino nzambe azala bino elongo. Que la paix du Seigneur cette année soit avec vous. C'est l'année de défi. Bon, que de liboso, Moussala Nzambe Sama na bongo na bino, et puis sa Nzambe gloire, et que ça la bongo, ma la mingi koleka. Alors bien aimé, je disais que notre communauté n'a la vérité libère. Elle m'a dit que tu parles beaucoup de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Et Jésus a les gars qui n'a pas expliqué Bango. Mais avant tout, et pardon, avant, contre la profondeur, nous allons lire les Écritures. Les Écritures saintes, l'Écriture oh, et ça la kabisoto zala, et je crois que l'Écriture n'aime te colober la biso. Nous allons lire le livre de Jean. Jean chapitre 8. Sur la bonne mémoire. Jean chapitre 8, verset 31 à 32. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je reprends pour la meilleure audition. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur ait béni sa parole. Nous allons prier pour partager la parole de Dieu. Seigneur, totangi maloba na yo, maloba o eza maloba mutute, mais eza maloba o te pa na yo. Ta parole est sacrée. Je veux partager ta parole avec tous tes enfants qui vont me suivre ce moment. Tikete nzambe nkolo nabikamu nganga nelonga opesala mayele ya ko développer maloba oyo nzambe parce que maloba oyo ezali inspiré pesala inspiration ko développer maloba oyo afin que je puisse édifier tes enfants na début ya mbula oyo tobandi ya 2021 eza année ya ba grand défi et nous allons réaliser ces défis parce que le monde a yo Yesu tokendaka liboso tolongaka pe toganyaka soit le kumu soit kembo pona le kumu na yo na kombo na Kristo mona nzambe na bomoi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ qui est notre Dieu. Toton d'Isam. Merci beaucoup. Nzambe alekana opambo na bino. Alors ici Jésus dialoguait avec le juif. Les juifs parce qu'ils prennent la religion na bango, parce qu'ils na doctrine na bango ya judaïsme. Parce pour croire na bambakabo na bango, na lonenge na bango. Parce que comme tu as que tozali ba descendant Moïse, tozali ba descendant Abraham. Comme on a vu Abraham, mais papa a vu Abraham. Mais le véritable Abraham c'est qui Jésus-Christ. Bango ba yeba qui était. Parce que Jésus-Christ a botamaki na moka muke. Oh ben comme nango Bethléem et Frata. Jésus-Christ a fréquenté Bamboka na Bamike. Azaki ko vanda mina Bamboka Bengumba ya Mike neti ba Bethléem neti awa. Donc Bamboka Mike oh Jésus azako fanda pa botamaki ba parce que douter na bunzambe na ye. Basé qu'on doutait dans le moment dans Zambé d'ailleurs. C'est pour cela que Dieu a basé qu'on discutait dans Jésus-Christ. Basé qu'on tanga les Écritures. Oyo Moïse a tikaki
les écritures tout avec ce il y a Komaki. Et basé comme que Jésus faisait des choses au contraire ya makambo oyo Abraham basé koloba na makambo oyo ba prophète oyo ba Moïse basé koloba. Et bazo on a que Jésus Christ aili mutu waza mutu oyo ayeko pengwisa batu. Azolo makambo oyo eza ko se conformer na makomi oyo Moïse azé koloba te na makambo oyo Abraham azé koloba te. Et c'est pour cela que bazo dire à Moïse basé ko na Jésus. Est-ce que tu es plus grand que Jacob? Papa tu es sur le boulot oyo. Yo le qui Moïse, on le qui Abraham, mais tu te prends pour qui? Jésus azé ko sur la bango Nazali oyo Nazali. Bien aimé, vérité, quoi la vérité est libéraka. Ya moi même Jésus azé kolobana ma discours na ye na prédication na ye en vérité je vous le dis. Ou en vérité, je vous dis. Parce que Jésus-Christ est mort à Zaki, vérité. Alors, nous avons la vérité, avec notre bichette. Nous avons la vérité, avec notre koyate, avec notre bungate, avec notre séduire. Bien aimé, attends comme un commun lobby. Nathan Massouk antichrist Akoya. Si c'est possible, il faut séduire même les élus. Mais moi, je te dis au nom puissant du Seigneur Jésus, un véritable Élie Nzambe avec la séduité. Ce qu'on a séduit, balongi yo, oza Eli Nzambete. Parce que la Bible est que et pas qu'on aime molé mo biso to suit. Et ça na litomba te ke mutu ala kisabiso. L'onction que Jésus nous a donné, et ça qu'on enseigne biso, et ça qu'on accepte la vérité dans le Seigneur. Ne nous sommes comme ça naï, ba nanzai ba la séduit na ba discours vain facilement. On le bateau soit sur on a YouTube. Batei mususu bazo ko pengwisa batakata ba YouTube. Bazo tia bato makambo au contraire ya maloba ya Nzambe. Bazo peksa même ata bato kene église. Mais baza pe ko séduire bato, bazo gagner pe bato. Obi pourquoi? Parce que bato ba écriture té. Bato baza na kata vérité té. Je vais vous dire différence entre vérité et réalité. Makamiki bamone que ça la réalité, mais ce n'est pas de vérité. Bien aimé. Ozokanga malam okoki komona pasteur Vincent nanzela asimbani na mwana mwasi moko boyi basimbani na loboko basa kokende omoni réalité moyebi vérité te en réalité omoni pasteur Vincent asimbani na mwana mwasi moko boye bazotambola na ye. Alors na réalité yomoni oyeko panza sango ke pasteur Vincent sa mobulu ye mtu abala azala mwasi na ye makube mais azosi malation mo susu na nzela oko panza mo sango parce que mon une réalité bando baligami mais tant mo susu en vérité moi na mo suana azale ka mwasi na ngai et ça la kapi est-ce que vous comprenez et ça la mo ka mwasi na ngai za kapi to simbe na ye to so tambola ozomona no que le panza sa OK na moni passer vers na mwasi o kazali azale kapi azale ka mwasi na ngai o comment na abimi l'hôtel. Au monde réalité, au monde réalité. En réalité, on dit passer vers ça à Bimi l'hôtel. On peut penser ça ok. Autina mwasikuna, auto sala mobulu, auto sala makamanzoto, tout ça banini. Tango mususu en vérité, non teki nanga potala, papa il dit na mwasine maman Nancy, na papa Anissé et puis na mwasine maman Mati, basé ana Kinshasa, to soki bango flat, bafandi, po to na pe kotala bango mingi na mwana ngai, les grands chofafigo fibo frère fils. Mais en réalité, au monde a bimi l'hôtel, au monde a bimi la flat. Yo ke panza sama mabe. Donc on a gagné un retard papa et dit, na mwana ngai maman Nancy, mes enfants chéris, yo voyez battre. On s'en a bien aimé. Donc réalité la vérité, ce n'est pas la même chose. Judas, Yuda, basé pour vivre dans la carte il y a réalité. Mais la vérité c'était Jésus-Christ. La vérité, c'était Jésus-Christ. Même si on a vu au Congo, pour Ekangolama, Esikolama, et je sais que tu vas dans la carte de la réalité, mais tu vas dans la carte de la vérité. En réalité, tout le monde a des politiciens, ça va discours. Oh, Ngaï Boye, oh, Ngaï Boye, Tokosala Boye, Tokosalisa Boye. Mais au moins, il faut que ça va rater. Parce qu'en réalité, tout le monde n'a pas fait un discours. Mais la vérité, ça va être Bango et ça va Kamoussous. Bien aimé, cette année 2021, c'est l'année des défis. Marchons dans la vérité.
Marchons dans la vérité. Ngana yondeko totamwa na kati ya vérité. Ce qui vous amène aux paroles. Attention teo maloba kitoko. Mais quand nous vérifier, est-ce que dans la vérité de Dieu, c'est que cet homme prêche? Est-ce que c'est une vérité? Tous ont prêché la réalité. Non, on a gagné à bien. Ils ont condamné tout simplement. Est-ce que c'est la vérité? Tout bien, je suis dans la réalité. Il y a un moment dit, Jésus, c'est la discussion de la juif. Si on a un livre, il y a autre Pessimino, dans mon canal, il y a Jean chapitre 8. Si on a un verset, on a une grande discussion entre Jésus et les juifs. Vous avez condamné Jésus. Jésus est à Pengwa. Jésus est à Jésus a blasphémé. Parce que tant que Jésus est à et pas il y a des juifs. Et ça qui Jésus a la blasphème. Mais Jésus était dans la vérité. Jésus disait la vérité. Et Yesu a ici bago. Maloboto tu kotanga awa. Ayemsi ba juif o bandimela ki maloba na ye. Soki boko umela na maloba na ngai. Boko vanda na kati ya loba na ngai. Boko yeba solo. Boko zali boso ba disciple na ngai ya solo. Jésus azana posa batwa comme ba disciple na ye. Parce que disciple a imité kaka maître na ye. Disciple a imité un étranger. Disciple a imité un étranger. Disciple va gagner kayete na mutumo paya. Disciple alanda kabilanda landate. Disciple akota kabikota kotate. Disciple akenda kabikenda kendate. Disciple c'est un envoyé de l'Éternel. C'est un envoyé de Jésus. N'importe quel chose yo bandeko. Et c'est que Yesu ndano belakayo. Et c'est que Jésus tindakayo. Et c'est que Jésus da guideyo. Et c'est que Jésus a la vérité na yo. Ce que ça dit batu ba kopengwisa yo. Tomona na YouTube. Comment on a besoin de combo naïe parce que année eux ont polémique té assez pour critiquer ma salle pour critiquer ma salle pour critiquer Kofinga mais il y a beaucoup à na Congo à la Congo Brazzaville à ça la bêtise grave na bato to ba critiquer la salle à voter akena ko ba la même pour pagan moi na ça la tatouage na nzoto elle est une païenne on mona bambala boko koloba nae na ba pèse naie et si là Jésus va s'arrêter. Tu ne peux pas se cacher derrière Jésus-Christ. Mais tu n'es pas dans la vérité. Je suis un pécheur. Je suis un menteur. Mais on va pas ça la baisse. On va pas prendre l'image. On va pas prendre mon deuxième spécial. Tu condamnes tous les serviteurs de Dieu. Car on dirait aux gens incarnés. Nous avons appelé ça un mandat. Il y a un carnet pour condamner Batou. Il y a un vrai, faux. Mais ça c'est dangereux, mon frère. Il y a un yondeko. Il y a un yondeko. Nana sala kati la vérité. Nana sala qui dans la vérité et pas en tolo. Mais Moutamukili a coquille jamais. Koyebisa yoke mutu aza faux, mutu aza vrai, mutu aza boyi. Bandeko, nalobango mbala mingi. Atato tei ndenge nini bafo bakozanga te. Bon exemple Jésus est moko. Jésus a pris 72 disciples, 72 disciples. Mais tant que comme il y a vérité, bavanda dans la vérité, ba comme des vrais disciples à Jésus-Christ. 60 va se retirer. Ce qui est moko azali maître de tous les temps. Maître de sur la biso, maître à ma pensée la biso. Maître et à croyance nabiso, mais après 72 disciples, 72 oui, 60 batenda, batikala 12. Mais hélas, na 12 wana on est batikala, bamoto bazala basantu, moko li soit s'est glissé dans 4 12 wana. Judas Iscariote, qui était le fils du diable. Jésus a dit qu'il était dans faire une mission naie. Et bon mission ne va aussi ça va tout mabe. Non, tu as eu mandat à côté ya. Mais Batumabe yemoko Yesu Masi ya yebi. Batumabe o bazala kata mukili mais bazala disciple Jésus. Yemoko Yesu nengazo Yesu yemoko ayebi nengazo la sélection na ye. Azo sala bapona minaye.
ba disciple mukolo moko te ba condamné ki bato ba disciple mukolo te ba finga ka bato ba te ki de la bonne nouvelle. Nous sommes là pour prêcher la bonne nouvelle. 2021 yo ka vrai sango malamu ya Christ landa ba vrai chaîne o e peut differ vie na yo landa ba vrai serviteur d'ailleurs monimo ya nzambe lo ba kana motema na yo ça c'est un vrai mosala ya nzambe ko bunda te ako beta ka batu te ako finga ka batu te ako shisha ka batu te. Il va prêcher la parole mais le Saint-Esprit va vous discerner o ya za na faux o ya za na vrai parce que Bible lobi bokoye babango na bambuma na bango nzete na nzete yebanaka na mbuma na ye soki tole mbuma nzete wana nde toyebake oyo eza vrai nzete oyo eza faux nzete. Bien aimé moto soki atibi kolobaka malamu mais il est dans le faux. Bien aimé l'église onga na kambaka nazaka na ser moko aze kobonde la makasi. La haine c'est le diable, la haine c'est ezali misala ya bana ya moini eza misala ya bana satana mais l'amour c'est Dieu, l'amour c'est Jésus-Christ. Bien aimé nazokendanga presque na suka ya exhortation ya 2021 que cette année soit l'année de l'amour, année oyo ekomisa makambo kitoko pona yo oh ba système ya coronavirus oh makambo ya ba new age oh l'ordre mondial et lobby l'ordre mondial est à la makokite ya kokonza mokili malgré l'accomplissement de la prophétie mais le monde appartient à Jésus-Christ. Que le Seigneur soit le maître ya mokili oh ya sala. Bien aimé dans le Seigneur année oyo eza ne mo kitoko année moko malamu année oyo komisa makambo kitoko année oyo komisa makambo malamu na bomoi na yo ozala ba difficulté ozala ba problème ozala ba même na poto même en Afrique même na Congo bandeko banigami notre sauveur notre solution c'est Jésus-Christ. Yango moni aibisaki ba chifo bandimela kiye soki boko umela na kati ya loba na ngai boko comme un disciple na ngai ya solo boko ba solo pe solo esquisse et ko sikola bino. Bien aimé tikato za la mosiku cette année 2021 nzamba sikola yo nzamba kota likambo na yo asala yo makamba minene pona lukumu na ye mais nazo senga na yo umela na kati ya parole tanga ka loba nzambe kenda ke église yokaka parole et le Seigneur pourvoira. Comme il peut s'attendre, na bato bazo peksa mulu l'église, bato bazo ko yinsa mulu basali ya nzambe, bato basali koloba n'importe quoi. Bien aimé, comme je disais, la haine c'est le diable. Pourtant la Bible était, Bible solo bake, muto yi koloba te ke na lingi nzambe, soki aza ko ina, muto azo mona, azo ina ndeko na ye, oya sali komona. Et comme la Bible, nous avons fait un verset belé parce que Nazali Tchakou évangélique. Je suis un homme de Dieu. Ce qui n'a vu verset moko na yo pesa yo au tangi yango au début que Saint-Esprit est le meilleur professeur, le meilleur prédicateur et que continue à profondeur na maloba oyo pona au sikolama au kangolama au tikala dans la vérité. Et ça c'est que ko tanga ba verset belé mais aujourd'hui c'est votre cause d'agiter. Bien aimé, Jésus a joué kaka misi misato nama pamitano alesaki bato bankoto na bato ma pamitano na misi misato lingolo bani na 2 versets pamba na 3 versets pamba na verset moko pamba okoki ko édifier des milliers de âmes pe ba bikisami pe ba koti lola. Bien aimé dans le Seigneur, année 2021 et ça année moko autrement et ça année ya malamu kangama na Yesu tikala na Yesu vanda na Yesu motomoko a troublé foi na yote. Bien aimé alliance osala ki na Yesu nga na yebi angote ndeko na pa yebi angote boy ko landa kabiso na ba YouTube boko landa biso na ba Facebook to ko exhorter bino ezali balam mais kangama na alliance na yo première alliance na yo osala ki na Nzambe première maloba oye convaincu que pour l'image aussi c'est très important oya kasima ezaka avec exhortation mais kangama na alliance osala ki na Jésus et Jésus va te bénir. Bien aimé soki toko umela na maloba ya nkolo toko comme ba vrai disciple na ye toko ba solo pe solo et kosiko la bino et kosiko la pe biso nyonso yango moni na ebisaki bino entre vérité
na réalité eza na deux choses différentes parce que vérité ezali na kati ya profondeur ya makambo mpe eza solo ya makambo réalité oyi komona mais eza bongo te okomona motu mpo amemi mwana ndenge namoni Makibe amemi mwana awa précieuse omoni amemi mwana eza baréalité omoni oyi koloba ke mwana oyo amemi aza mwana na ye mais tabiso aza mwana na ye te aza mwana motu mosusu tu vois bandeko balingami tokebaka na oyo tobonaka yango moni bible ezoloba biso bachrétien totambolaka par la vie te mais totambolaka par la foi nous vivons par la foi nous allons être sauvés par la foi tokokota lola par la foi parce que depuis biso tobandi kosambela Yesu Masiya moto moko oyo ambona Yesu Masiya boye azate mais tondimake par la foi parce que nous sommes dans la foi et bien aimé keke ngolu ya Nzambe esi papa to nyonso yo bayoki exhortation oyo ya 2021 parce que c'est la première émission nazo sala nenge kotika ndenge wana te sans que na saluer bino sans que na pesa bino ba message oyo Nzambe a pesi biso Nzambe apambola yo na pompe mwana ngai Jandre Nzambe azala na ye asunga ye na mondi azali ko sala musala na ye Nzambe benza azala na ye Jandre Nzambe azala na ye apesa ye makasi mbula oyo apambola pe mama na ye apambola esika biso tofandi bomoko ezala ekozala bongo malamu bien aimé dans le Seigneur soki mpe olingo na biso tozala ba page Facebook na biso okiko naza na 2 pages à Facebook na ninga na ngo te mais barbina kota pona publier ka émission to publier ka ba makambo ya Ciel Vert TV na pesa ka pe ba message ekozala bongo malamu page ya Facebook na biso ezali ya Ciel Vert soko beti yango komona biso mosupe ezali pasteur Vincent Makela bolimisa ngai ngape na sala ya Facebook te na sala ya pe bani mosusu wana te na sala ya WhatsApp et puis na imo mais mosusu na zape na martel na yango nebe yango malamu te lokola Makibe vraiment Nzambe aleka na kopambola donc soko beti Ciel Vert TV okota na page Facebook na biso soko beti pasteur Vincent Makela okota na page Facebook na biso Nzambe aleka na kopambola bino pona mbula oyo na suki awa na pesi mote mingi epa ya Josué Luanda bro mon fils aza secondaire pa ya Belive Makela Nzamba pambola ye pourquoi na pambola mon épouse Makibe Nzamba pambola nga na benga ke ma bébé Nzamba pambola ye na pamboli l'homme valable Makela Cédric l'homme valable petit frère Jésus-Christ c'est moi Nzambe apambola ye bo kangama na Yesu kobanga coronavirus te kobanga makamozele kana mokilité kobanga l'ordre mondialité mais banga Yesu oyo asala biso yango na bible so même attaqué to banga te bato ko boma musuni après avoir ko musuni ba osé lo ko côté to banga plutôt muto asala mokokia ko mais mana musuni na molimo na yo na kati ya lifelu na kati ya gena vraiment Nzambe aleka na pambola bino to zongeli construction ya église vers de Beleka nete soki olo valable aki ko lister ba image vraiment papa Dali ausala musala munene na etonga oyo tozo bongisa ngo ezala kitoko na kosenga soutien ya bana nga nyonso baza na poto o baza na Afrique na to sambla bango na etonga ya nkolo Yesu Masiya oyo benge na kombo ya église vers de Beleka et c'est église locale parce que toza na église za corps de Christ et puis toza na église locale qu'on fréquente l'église locale et ça m'a bêté. Attends, tout ça, on a une église bâtiment. Mais c'est la maison de l'Éternel. Est-ce que tu as un est-ce que tu as exhorté, tu as édifié? Est-ce que tu as beaucoup de révélations et ça l'église Oyo Frekataka. Muto kosote ke za tina te. Et ça na tina et sangana na bandeko et ko za bongo malam. Vraiment na suki awa, c'est votre bien-aimé le pasteur Vincent Makela Meshak. Ce que c'est pour ça qu'il y a moi exhortation il y a 2021 et que ça va malamu tiens jamais s'abonner voilà les gens Makela talo bangana mwana na ye on s'abonner pour tabaker biso to sala rappeler mission so pour la ba vite
pour la gâteau sur la baisse à ma vité mais si on peut la paix mingi et ça m'a bêté et je l'aurai madame bon s'abonner partager en gros na bande comme sousou ba pambolama na le pambol oyo mosali ensemble votre humble serviteur le pasteur Vincent Pessimino la chaîne d'Abino sans polémique ciel ouvert TV traite nzamba pambola bino est-ce que sali to prier na yo Seigneur Dieu de gloire na pamboli ndeko nyonso ana biso na ciel ouvert TV na exhortation ya 2021 nzambe fongola ba porte pour ndeko wana ba porte ya mikanda ba porte ya bénédiction ba porte ya mariage ba porte ya kobota ba porte ya musala ba porte ya affaire ba porte ya relation Seigneur nyonso oyo ekofungama na bombo ya ndeko na ngwana ndibiso ezala utile pour avancement ya vie na ye pour azala bongo na esengo sepelisa bana yo nzambe cette année 2021 tokozanga te kotatola kombo na yo bikisa bato baza ba malade même baza na bakoma yesu bakutana yo ozongisa bango na bomoi bazonga na vie normale bato baza na badifficulté bato bazosamba na batribunaux nzambe soki vraiment baza bainnocent longisa bango soki baza na réseau pesa bango elonga Seigneur bato bazoluka bamikanda Seigneur yo pourvoir na pamboli bango na kombo na yesu masiya bato baza na badifficulté nzambe pesa bango elonga Jésus bibelobaki bato baza na mikumba baye na ngwe pai na yo okopesa bango kopema Seigneur assister ba veuve assister l'orphelin parce que zali nzamba ba veuve to zali nzamba ya ba orphelin nzambe kotela bato bitumba o bazo bundisa ma injustement bitumba eza bitumba nocturne bato baza ba jaloux na baninga na bango bazo le ko détruire mo ya baninga na bango Seigneur yo bundela bango pesa la protection pour na bango na pamboli yo na commission kolo yesu po zali elonga na biso zwa lokumu zwa kembo pona mbula oyo nzambe nde tozangi te kokumisa pe kotatola kombo na yo na kombo na Kristo mwana nzambe la bomoi amen bonne année tobeteli kolo maboko makasi gloire à Dieu nzambe oyo akomisi biso akopambola biso pe akobatela biso kobanga te tikana na baloba nzambe okosikolama okoma vrai disciple ya kolo yesu masiya pe okosikolama okozala garder divinement que le Seigneur vous patafiole au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mongani loboko na tata esemwa milikola balinga mina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert